Leandre Mobidi, Ariete Wamu, Moninga Masamba. Bonsoir à tous, chers internautes à Congo Suisse Télévision. C'est votre humble serviteur Mariana Tabouka en idéologie à recherche de toujours. Idéologie à recherche quoi. Donc tous rechercher bana poto, papa poto, bébé poto, tontina poto. Quand on idéologie à recherche, tout ça la recherche dans Congo Suisse Télévision poto lukela bino makambu o balobaka mambu o elekaka na Kinshasa makambu ka ndeloba papa na biso Molière Kinshasa makambo. Alors quand on a idéologie à recherche, Mariana Tabou a kundo elibino mutu moko boye. Mutu wana ateka bakisa bokoko asala mambo ebele nde to mona ba maman la reine la joie en passant la pesi mbote mais on angata la rayo maman la reine la joie donc bara ndenge moko na mutu. Alors on a idéologie à recherche ka bana poto nde baleli Mariana Tabou lukela biso mutu. Alors léo na elibino mutu moko invité mon na plateau na ngabo na ye boye beloro nini asala kisi nini ate kaka. Alors sans plus tarder to royamba invité na biso. Bonsoir papa. Bonsoir. Toko iwa komono nani parce que tomonio na banzete tomonio na blog belé yebisa biso na komono nani après ici biso sala nini na vie. Comme na 120 minutes. 120 minutes au sala nini na vie yebisa biso to eba. Na vie misara ba goro, na vie misara masoko, na pesa force rodobe. Eloko lobi na suka bana poto tamsu ba comprendre on te bana Kinshasa ba ko comprendre yebisa biso koko yebisa biso ba terme kinte mais yebisa biso na terme oyo bana kin ba ko comprendre bana poto ba comprendre eloko nini yo sala na ba kiso nyonso to mona ba kisi nyonso na terre na vie misara goro moi ça na beto na comme ça na soko minene na saki kisa masoko na ko bimisa marteau piqué et tobola béton peut to pesi ba selo ko vimbi na marteau piqué tobola béton. Voilà, donc obi misaka sima ndenge maman la joie asunga bandingo na biso yo po vi misaka sima. Sko expliquer no bana poto pe ba yeba marteau piqué oyo yebisi batu. Eza nini to comprendre vraiment la profondeur po batu belé pe na ba poto peut-être ba cause bazana ba problème wana ba comprendre marteau piqué ngelo bani. Bon marteau piqué exemple on jeté na zolia mesure njeto mesure goro nanga. Na ko relaxa eza sonité. To relaxa mesure njeté mesure goro nanga. Fait goro comme aboye c'est très simple. Ba ya ba benga na ko so goro mesure njete. OK. Donc lobi okomisa basi maminene o sara ba mbebele. En tout cas, moi l'acceptation de l'émission exacte parce que émission na biso bana moins de 18 ans batala ngo potala bana poto ba la émission ba ilologique kaka ya Congo Suisse masole belé moi l'acceptation exacte mais yebisa biso à part wana pe au sala kasuni est-ce qu'on traitera ba maladie yebisa biso peto eba donc ce qu'on traitera ba maladie maladie belé na traitera hémorroïde atani se bimako libanda atosumaka makila wa pecha ole kimope hémorroïde de kondisa goro et kim sera pecha olia et kondisa mtundoto et ya kama bébé mi bale ya na faiblesse na chota mi bale pona moi si et pour la moi si moi ça comme mara du sur mara kopo munene hémorroïde ya bon. OK. À part hémorroïdes, bakisi nini susu oyo mutu tamsa koza na maladie na nzoto aye pana yo azwa solution. Yebisa biso kota biso profondeur po talaka bana poto ba ozela ya ba idéologie ya Kinshasa yebisa biso to yo. Na mibal oyiba do bara bien te aya. Moi ça ebika comme du sur la kopo aya. Mobile alinga mobile mbala ko pesa ke mbongo te aya nana maloba suka na ko pesa alors Chine mobemba no pesi mbungu alingi mobile awabima net mbala wakabla ke mbungu nyosto na zanango siko yebisa no bana poto bana kin ba yeba opesa ka mwasi maloba sukali ozala kanganga to ozala magicien yebisa biso no to yeba po maloba sukali wana ka ba magicien na bandoki na ba marabunde basala siko yo to mona na ba kisi boyo oza mwana chef coutumier to ndenge nini expliquer biso no to yeba biso za dans famille koko na biso alakisa bana mboka na beti 10 ans na mosala bokoko et 5 ans mebele tilo na misani na za bokoko et lo mal parce que dans nzete maloba na pesa romo sa kotina salo lemo mabasa loba sukala nzete na soyoka pa mobala pa soka sukala wana maloba sa loba mbala ko kitoko nyoso ko sengi mbala ko za do bimiseli alasu na sonjo oyo kanga mobala ko mona na mobala mususu moi bete zati moi bo ezati po de okangai yo to mona amona na mobala azali o sati po de okangai nyoso sala ko sala nao na ko peso sonjo ana atolambelaki atolambele te zwango
sango na ba na mino baso tcha na sobaki tongo bana mobali ko kango makanga mio yangwana sonzo. Voilà, donc bana poto ba mama poto ba beba poto ba tontine poto boki ba bi sonzo eza disponible. Siko yebisa biso na nous peto yeba. Ponga na yebi ke bato basala mambo bazara ba koko bazara mikolo bato mwa boka ya ba age mwa boy. Siko yebisa biso no to yeba sonzo wana. Tango mwasi akangi mobali ezalaka libela to ezalaka na dire. Eza bokoko eza naturel. Eza pona naturel okangi pona libela. Eza libela eza lo moto ko bangi na kisi problème ki se pola o ça devait me eza sonza bokoko ya naturel nzamba sala. Eza nzete nzamba kelangu. Tozana doit osala ne stu o ebi nzete te makasi beto monaka eza ba kisi. Na simio eza kisi. Ba ebi tina na ota mona nzete na baba sundoli yango. Na mo na ebi ba kisi na ba ko eza nzete. Ok, donc siko yebisa biso nan po ngai na yebi ke bato basala makambo ezaka bakoro bato akala bato déjà bazana ba expérience net mama la reine mais on a peso ba mote be bisko za bato bana ba expérience net mama la reine siko yo mwana mukie boy o héritango batikelo héritage na kindoki na kisi expliquer biso na po mwana mukie boy so eza kindoki te ezani yebisa biso no héritage yango ute batikelo ndeni mwana mukie beta mbuna makolo babinaka. Ezate que on a savé ezaka la quoi personne peine dans une expérience que l'état ba koko yebi atretango au moins peine leki une expérience makasi pengani na bimara na kenda na yero lugambong na repesa mutu kis abika pe lobi na ebite soko zani pe lo dans abiki na simela ko na ezaka koko teka pa biki so koko msusu akolo ko nzeta madame makasa madame tout à fait sur kis boyebi za kis to meli bo solo et compliqué album mais tant on sala kis nanga biza koko ya botinga. Toti biso 3 na yeba na kangame 3 na koko na biso bana mboka ti leo na koli na zala mboka nini kasongolunda mama na ngamu ya kasongolunda papa na ngamu Kongo na mbandangunu. Donc voilà bana poto bana kin ba papa poto ba beba poto kandelo baka bo garçon ici sabi ba papa poto na ba baba poto pe bazalaka bo kinda lobi abi héritage na ye azwa na koko na ye ndem tasala que lelo abanda oteka bakisi ya bokoko siko question à souka avant de clôturer pe mission na biso na ligne on a yeba est-ce que on sait vraiment pe na ba témoignage po bino musuto mona boy otekeli mutunzete tamso keno tamsu na zamba mo bokati non nzete aloyo otekela mutunzete esali nango elorote siko a to sala émission ba papa poto ba beba poto ba mama poto ba luka ba somba ba obenga Mariana Tabu ba benga Mariana Tabu po bazwa ba kisi siko soki papa poto to beba poto mo ba sombi yango esali elorote yebisa ngai to sandeni yango na explique yo mudava osoma kisi pananga. Là c'est exemple là la goron na bimisa monyango candidat goron mais c'est goron na zabui mais pendant ça boss moi ça attend non lisoko za tabui ton encore on sentit que oui mobile à cotinga bon l'émission na biso est interdit parce que Congo Suisse ba bébé batalara bana moins de 18 ans batalara donc moi ça la bloro ane ezate po ezaka te mikonde batalara monde entier batalango en tout cas na sepeli mingi lo na émission lo na sepela mingi koyamba yo siko nangi suna yebelo mo boy basi oyo pesa bango bakisi obiki yo bakomi minene lokola kopo elobi yo moko bakomi minene lokola kopo siko se opesi ekisi erozongisa libela to bando luko kaka aluka ko ernyo pozongisa ye. Et on est ça dépend moi si eza moi musu abike non que bimana mobile pesa nga kisi na baka kaka kanganga pe na bimana ye na minutes wana to libela wana eza na bi volontaire moi si so abike pesa nga pona milelo bimana kana mbali mais so abike pesa nga lo metinga pona libela na ko pesa na ko zongi c'est vraiment zongi vraiment le moi na 12 ans azuma âge moi na 12 ans pour so mba zo kota moi ko kota tete moi ma vierge mais da to boka na ye na zongi sa bango bon siko yebisa biso osala kaka pona simato ya mabele pezali yebisa biso no batu bayeba po talaka babeba poto lakisa biso no bakisi totala pe no bakisi po jamais tokoloba lisolo to mona pe eloko yango tozolobela te lakisa biso no eloko otamsiko komisa mwasi sima munene babeba mama poto babeba poto bao baza bakoma basimateri lokwa bao bakende pa mama la reine bamona pe bayeba so bako sombe pano on a bengi ya raison ça moi c'est vierge à moi 12 ans a resomba wat parce que la autopota a coach a mai na ngwana baki na sei atiko etika la bombi et quand moi c'est col ma casse a quand vraiment col so que ma ko somba na koti a senti que oui moi c'est ça ya vierge
Ezaï. Si vous avez confiance, vous avez au sali mona 12 ans au sali ngona na bakisi nini. Bon, ça va kiss. On a ce que ça va secret na biso na ko no expliquer ngote. Ouais, ça va secret na biso. Ouais, ça va secret na moi na expliquer vraiment exacté. Mais nous doit somba at na expliquer gati. On a secret na biti mélange na sali fait comme aboui. Ezanga moko secret nanga. À part ça, ce que kisi nini musoko la exception totale to yeba. Yé. Les vieux à Goro. Oh, les vieux à Goro. Goro c'est à Gaïa. Yeah. Si on basala ngondeni o tchena mai o basala ngondeni expliquer biso. Goro o tchona na mai, o melona ji. Mai peut être mai à moto. Ji peut être à moto. O melona bien maintenant whisky té. So on a kisa mndele o sela été. Aussi c'est qui mndele si vous ça parce que les vieux à Goro. Et ça le rappelle 2 jours après ma Goro fongami. Et munana na mulai. Maga kota Fox na bakisela yo. Na sema na sema bilo c'est pour na Fox et bakisamo. Personne peut pas me Goro vimbi, moi Fox to dobe moi c'est ma kuma ko. Moi ça ko bien té. Faut na mitipengo déjà. Siko ya simanteri pezali to mona ba mama poto ba beba poto ba mona ya simanteri total pe potala rara na tribunal ba lobaka soko refunda mutu fo ya avec ba preuve biso pe toza posa ba preuve total nanu o ya simanteri o la accepter ba beba poto na mama poto ba eba ba mona simanteri oeza ya mindele simanteri ya béton yeyo on est mindele ya bokoko na biso yeyo akozwaya ko sanctionner mafuta mbila abaki na sima oyo ba mansaka ye pona lisoko ya Gaya yango oyo bokoko oyo mndele po pone le roman ko entre bokoko to mndele oyo préféré na pesi yo. OK, donc voilà bana poto ba beba poto bomoni ba chéri a poto ba bébé bomoni secret bana kini bino botuna ra maman la reine a l'équipe cher ba ba facilité bino yeyo ba beba poto ba mama poto na zaki na sengo Mariana Tabo zaki na sengo yo ça l'émission ya lelo vraiment na exhibi émission lelo na sengo po botala pe ba botala ra na ba Facebook na ba photo copine nga mo kuta koma kisima et ça la bino pasi nzambe na komandeni na kisasa pona somba kisi en tout cas soza poso somba kisi Mariana Tabo azali au contacter kaka numéro nanga o eleka na seto au koti na page na biso ya Congo Suisse au contacter biso en tout cas tozelo ba coordonnées nyonso po yeba soko lingo somba o koma cimenterie ya béton o koma ka ndenge papa na biso outi ko expliquer biso donc voilà to komi na suka ya mission ya biso nazaki vraiment ne sengo Mariana Tabu la petite sainte na présenter bien émission lelo na yebi que na sima caméra tozaki na Dani Ikwa talara Dani Ikwa na sepeli tozaki pe na monstre talara yo Eric na sepeli fort président na biso président John Sima on allait là au fort ba gros bisous bisiko za bana poto nyonso na la bino fort donc voilà nazaki ne sengo to komi na suka to kutani kaka na Congo Suisse à la prochaine na même heure na chaîne na bino bo s'abonner belé po bo so sous ba news ya sika donc voilà bisous ciao Leandre Mobidi, Ariete Wamu, Masamba.